Kofi pe Kofi. Kofi. Eh, t'es merde, tiens, c'est. Il faut sinda bête Kofi d'embata mutema nange kita Kofi na oya. Papa moi 70 ans zoba. Il faut que Zatan apparaisse na niketa li Kofi côté na ozwaye pour dimanche na Paris. Na muselu mamnya so Kofi alobino akosi yo ebi. Ndazo ebi so yaka Belgique na ofute le hotel Torobina na podium mwana nga signer o signer Cindy tonga. Et tala Kofi o mwana wanga na tata mabwe mwana boya e. Nga na ki na concert na podium yo po aki mwasifa ki o yet. Okoma ki na ya. Awanga na ka kema na loba na kosa na ebisa bino ka lele la Kofi. O pesi mbongo pona nina sala promotion nga na koya concert na kimi so concert na Belgique yo mtu ana mukanda nga sans papier na pakati so mbango koko ya concert te. Tio bengi Kofi o leli. Kofi yo kando tangi komona nga oko regrette o non sala yo. Yo mo yebindo okoma ndoi zoba. Yon so moni muto oke ka 70 ans. Bana ba lingite bazala bana na e. Comprendre ka papa mon Dieu ma ele ba longo. Il faut baka yo kana yo penza yo vona la telo pyjama Kofi. Non kende non lukelo ata de ensemble pyjama na Primark. Na selo un bon 48 heures. Pour le ko lingi o kolate. Ah ba pena ana mbongo na ngai ozomona na te homme mari après yo yebisa biso ngana na malade madame Olomide pe kovoka lokwa muselu les dead zoba o koto ba sa clip na mobile don ba olele lo mobile yepe kuna zoom tu wana na manette maele nyosa chena BBL ba kateli bum koto muselu ola ele mobile de toute façon bino no yela bino franchement non la bino temps non ya Hello tout le monde, Olomide, comment? Ça va? Oui, ça va très bien. Si, ça va, Didi, ça va tout le monde, je crois que ça va. Bon, bisous tout au long de la voix, comme on dirait bizarrement, dès que Baoki annonce ce yande Bamakambe, comme Hollande, bisous des ala. C'est ça même. Tu vois, dès que peut passer bizarrement, tout babeti dans les padres à l'équipe de France 24, qui rien. Oh, comment dire, l'autre là, les cas qui na live, kuna na bamisu, qui rien. Merci, Charline. Tu vois. Moi, pour moi, donc, Baïbi, Ezoyato, et l'autre vient annoncé na soir à l'élo, donc, Baïbi, qui est à kilo, trop qu'il faut déjà déstabiliser Bissot, ça c'est de 1 et de 2. Jamais te fanda une semaine sans que combat mon power à la cité négativement. C'est toujours le cas, tu vois un peu. D'un côté, c'est pas, donc, comme les habitudes, mais ça n'en a pas cité, Thomas BT, mais là, il est commis de trop. Pour dire que ma bende na loba papa mouté maman malamu qui fait confiance facilement et puis là ce cœur là est relim ça trop facilement ma bende c'est le truc vraiment oui ça l'a bien t'es pas peur na biso c'est ça tu vois Karina na to kutana na doge quand papa mata comment dire ING azaki palpitation et tout anazo kima mazo filmer et tout mazo bakar. Désolé, j'ai les images dans Oko Sate. De toute façon, je suis le privé du vieux côté image. Donc, dans la image, avant, via Mata ING, n'engue azo palpité, on a la couleur et tout. Pour dire que, n'a pas concert, on a le bagazana podium concerné. Tu vois. On a là juste déconné parce que, bah, pesa que confiance, on a ma figurante, ya mamassi. Tara importance, bah, Pessio, au jouer rôle, il y a deuxième première dame du pays. Et Boindo, je remercie, vieux. Il a quoi enregistré na babouzoba. En tout cas, on attend par rapport à privé, bah, au Makambouvia, le bien en privé et tout, Nandé, au soleil, par exemple, ça va pas être dit comme ça, mais en tout cas, il va être radical en ces moments par rapport à tout ce qui se passe. Alors qu'on n'a pas plus dur, tu vois. Tout tenu et rigueureté, le vieux, il est gentil, c'est juste ça. C'est le truc que tu retiens ou tout. Papa Aza, gentil. Ah, très gentil. Tu vois. Donc, c'est ça, des fois, on a biso pena côté, on est d'accord, on a. Des fois, moi, gentillesse, on a parce qu'ils ont foutu en côté. Donc, on a pena côté, on a photo, tout sur là, on pena ma casse, parce que gentillesse, on a un groupe, bah, monsieur, je suis abuse de ça, quoi. Mais d'un côté aussi, Didi, n'a pas cet exemple au Kabaka. Oh, changer les liens au Kabaté parce que. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Même côté là, j'ai défendu comme ça. Mais il y a certaines personnes, il faut vraiment être Karine ou Anna, Astrong ou Anna, tout faire un écart.
Parce que nandimi te que ça na mutu moko ta ko ndima ba continuer surtout Karine ba mo azobimisa ko finga wana komi ko abusé et pas solo ba Azalaki na ING il a jamais été là-bas soko Azalaki wana c'est qu'Azalaki na place publique Azalaki na quantité parce que on a fait le tour là de gauche à droite et Karine n'a jamais été là-bas. ING ngoni ro mata mama si azana sur podium tu vas monter où au mata Azalaki wana te yo yebi yo toujours wana tambolaki tout sali ba tour na ndenga sima banini tout ça elle était pas là tamboli sal mobimba na ba parking Karine azalaki na concert Azalaki hein na Belgique aussi mais pas sur podium azalaki na podium na podium na loge et tout non c'est ce qu'il dit oui papa amataki azalaki tina podium c'est ça que je dis pour avoir des fois amataki quoi ni a filmé qui mama sinde biso to filmé qui était dans mata mais pourquoi menga tika lo moniteur dans a filmé amataki azalaki akenda au côté ma côté suka côté ba musicien bon avant ba liboso ba musicien mazaki na suka kuna elai quand même a filmé biso tozalaki na se azalaki na se na biso après ko matayo likolo kuna c'est ngana ko moni seulement comment dire bon tu dans aloba que donc baluka ba bengana na podium si parce que même temps vous faites au matin et tout tous zoyer nos avions image au moment de vient tinda bato balongolé ana tu vois un peu mais tellement que le vieux monte avec une heure ou sous c'est-à-dire que papa concentre plus sur concert que lieu se concentrer sur bâtiment ou bien antilaki nasé sinon il va filmer peine mais moi je l'ai pas remarqué hein grave non mais normal sur bon mani na sima bateau filmé non elle était au podium elle était là bando bombana si ando bombana ya bi comment dire on ça ba bizeti mongo ezaki azondo baloba comme ça ba impuissante et tout poko finga pe ya Karine ngasko nazokamwa nini Joe ba voice ezebele pona ni babimisika voice ya Kofi mais pour ba boycotter maman si ça poni babimisi ya ferreté parce que là en ce moment tous on a un message à malonga na pourquoi donc il faut pas passer déjà wana auto sa vidéo na page na ye azoloba nini kengande na zab azokumisa fere kuna sikoyo après boya susu lobi ye wana su na vie bas makamoko tout des fois comme ina ko lembisa ezokomisa bato ba impuissante parce que lelo oyo toloba makambo ya Karine aza eloko te parce que ye kutu nde azodiembela moto ya Kofi soki aza eloko soki Karine aza moto azaki ya kotelemisa pe actualité ya makasi ayaka na baactualité makambo na ye efandi mpe un mois na internet ya elongwa te azoya wana yebi na odiembela vie okotele baabone vie opese makambo et puis mon bobette l'euro moko pe vient au pesa mot d'ordre traité parce que ceux qui pesa bien à la propreté kasi yango nyonso wana pe donc herbe de fois makambo yango ezolembisa omona moto lokola Karine alalela muke ya fingi vie mais lobi bomona yesu wana vie ata bino moko pardon moto lokola Karine ezali moto faki matata na podium ya ING wana lelo yango ekoma histoire ntango midi pourquoi Bobet, s'il vous plaît, réalisateur. Ngai na ko répondre à la question na pourquoi babimisi a fait arrêter, babimisi a hérité, babimisi a Kofi. Tout c'est voiler la face. Oui, justement. Et ça la montée pour vie aza mamba ko loba la pourquoi to pour ba clip mama si ça pour la bongoté. Babimisi a fait arrêter na Kofi pour bazo banga ba représailles. Ya Kofi ba bi ka sala rien. C'est ça le problème. Tout c'est la clé. On a eu tout le maman parce que comment dire le vieux a zopé sa mode d'ordre traité parce que ceux qui mode d'ordre fait ça mi. Bah tu vas faire Daniel. Faut pas le bana imposer respect. Tout le monde a comment bange na poto pona nini. Alexis Wechi afingaka hérité mapeka solo mais bato bakenda ko kotela Alexis Wechi na ndako na yeba place to uta te tonga afingaka hérité. Oh. T'es maman musique n'est pas la carte. Comment que Atiana se ba film bango nyoso ba film ya so hérité. Toi africain. Congolais, vieux tout congolais. Angamango. Là ba iko zo ta wapi o? Ba iko et pas Robert. Pas Imboyo. Et pas Nani.
Nga nakangi na micro kasi. Nga biboye ba yebi bomoni biso omoni ba africain Congolais yo kana fimbo yo kana munoko te. On comprend et ça Congo. Il faut qu'on impose respect. Ba yebi ke même ba mama Congo ba bango nyonso tu na ba Karim bana ba yebi ke ko soka meki na se ba meki na fere eko yinda ba représailles eko zala soki ba meki na héritier c'est ba kotinda batu ba représailles eko zala so ba meki na fali ba kotinda batu ba lorette wala banani ba représailles eko zala ba yebi ke ba kofi akosala eloko te yango pa na yende mabele pete ba yaka kosimba. Il faut qu'on fait imposer respect ba négocier kango te ba pose ba impose kango na force faut arrêter moi il dit ça imposer respect la force eza nini. Oh, toi na Paris, moi, ça papier, moi, manquer qu'on fait pas respect, moi. Mon ton côté, là, quand tu n'as pas on est à zate. Tout le bateau. Oh, c'est qu'on fait quoi? Attends, respect pour naïe, mon côté. Attends, respect, n'a pas fan naïe, mais sérieux, quoi. Moi, ma sonne, boy. Oh, moi, on a Karine, on a confiné, tu camarade, naïe, quoi. Na vana na otane na TV azofinga mama si msenzi. Allez, les gars, on peut boyer sans suite, on t'a salé et l'eau, ça t'est les caca boyer. Qu'on va na TV Africa na ketchup. A revoir na TV Africa Syria. Toi, va na TV Africa, moi, c'est héritier, ah, bah non, Denis. Ayebi qui va nous qui sait, va remettre, aïe, on sale à côté. Mais pas Kofi, ayebi qui va sale l'eau côté. Y'a moi, Anna. Ah, laisse-moi, je descends, sous ça. Purée. Soit pour moi, en tout cas, comme Kofi trop couillon atikaka nyonso eleka atikaka neka eleka kaka boye yango moni siko bakontina kopote buzoba déjà ndenge nini nga kudroli comme na mona moi j'ai pas de problème avec elle mais du fait qu'elle a enregistré Kofi nde na CPLT mais problème nga pesa vie na ngai akene na kosola ne masolo milai bono ndeni yeni biteke ba fille réseaux sociaux ba dangereux ba fille na ba garçon na ba garçon réseaux sociaux ba enregistrer batu mo pa oyebi yangote ayebi yangote siko kina ko solo la ne makabo milai oh l'autre est là patati patata na ndenge nini ba bêtise na bango se ba swani adre bango na bango etali yo na nini c'est quoi ces conneries là siko ngana lobi boya mo pa azela ka nini pati la bana na ta 500 € kaka ndeti Karine wana 500 € kana na Paris awa ko lia makitoko Azerani parce que par Karine banga kama fali et puis que ba représailles ezali ba ko bete ba ko côté les katanda abanga ya héritier pour ba représailles abanga ya faire pas bi ba ko yela ye ayebi mais ya Kofi ayebi que Kofi o sale le côté ya wa continuaka non mon pas rona 500 € so yemen na batute benga biso yele kaka 500 € pa mama bolé on a sans papier mon robo manqué pas de respect c'est quoi so mo pa ozo batute batoko na biso to na batute s'il vous plaît papa boko pesa nga moi maloba na pesa moi message bonsoir papa Gidel nalandaka yo otanga kutu kombo na ete pone ngana s'il vous plaît kiba soki mo pa tena lo ba pardon lo ba suka c'est mo pa banga pona kombo na eko ba ko sala musala kitoko kombo no kutu ebimate. Ça c'est des choses à ne pas dire ça sur les réseaux. On va dire ça papa ba benga ba on a ba téléphone to yoka na ba réseaux sociaux ba so menacer ça la nini. Ça c'est pas un problème. On n'a pas le même niveau que na Batouana. Il doit payer ça bien. Mais ça, c'est des choses à parler en privé. Combien on va faire les réseaux sociaux, on est niveau bien. Côté les Marocains, on a pas niveau arrêtez. Maman, surtout n'oublie pas que ce live-là, ça c'est des lives de Kofiette, de Kofifil. Donc il y a des choses, on peut les dire, mais quand même, on doit quand même garder quand même un peu de limite. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pas pour autant de dépasser les mots, s'il vous plaît. Je n'ai pas dépassé les mots, on a la vérité, je n'ai pas dépassé le mot. C'est la vérité selon toi, maman. Toyokio, on est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi, mais... Ne me dis pas que j'ai dépassé les mots, je n'ai pas dépassé les mots, j'ai été honnête. Ok, d'accord, merci, c'est pas grave. Bonsoir, maman Maman, bonsoir à toi. Nga nalandaka yo mingi donc nasepelaka na ba life na yo na yaka wana nalandaka yo
ngaka eloko nga nalinga ye naloba mopawa aza icône aza mutu munene ya mboka na biso ngai nazo condamner la fille oyo azwaki tension parce que na kosolola c'est un fan goded en tout cas nga na condamner parce que nga naza na connaissance moko aza na Belgique nde par rapport à connaissance wana nazo opportunité na yoka ba audio mususu donc na ba audio wana y a pas d'erreur la fille là eza habitude na ye elle est très dangereuse ce qui boye ezali comme ça message pas mopao moi j'ai pas aimé parce que nga nazo opportunité na yoka ba audio et pas mutu azaka na Belgique na otanga kombote mais na ba audio donc c'est-à-dire ezali habitude na ye enregistrer bato ebele donc nga na roloba kutu makamno ya Karine te na so bana la fille attention ni nazaki nango mopa aza mutu munene aza na population ya makasi tout à fait donc azalaki na droit ya kosala eloko wana te soki enregistraki mopa ote Karine palingaka bima te malgré afingaka fote eza makasi ya la dame à question nga na zo opportunité koyoka ba audio wana j'ai pas aimé. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Deka, s'il te plaît, ferme le micro pour qu'on puisse attendre très bien notre sœur, s'il vous plaît. Tonton Gidel, na lingaka yo mingi na landaka ba life na yo.